so ça soit du bani bali au maternité donc moi passe de la difficulté quand tu vas te mbosso to que siku wapi ya mtambo longwa to kwa 15 18 kwa milieu koti qui est matamu tuka duka kumiko ko banga ato sana batu donc faut matako faut ta mutu na matango te moi simtila ki moi to ibate si to suka na minute est-ce que va vexer mais ko ka su ndenge ezalaki liboso to bo mosa no ndeni penza vese ba ko nango siko okay na ndako ndo zo mona kuma difficulté baye bakangi biso singa na kingo batie biso na chaîne nde to vivre to dola ozomona kambisa na kambisa ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast, la chaîne de référence. Oui, mais c'est toujours que c'est nom d'informations vraies. Oui, mais c'est toujours que faire plaire Bino. Oui, mais c'est toujours que c'est nom d'informations réelles. Oui, c'est bien moi, votre humble servante. Prudence Ngimbi, la petite aux yeux bleus, à la taille acceptable entre m'a dit original. En tout cas, tu as vraiment la possible remarque Nabino, ma correction Nabino. Ma reproche nabino et ça la que tous en avancement ya malamu na musala oyo tozo sala. Oui, c'est bien moi votre humble servante, la petite aux yeux bleus, à la taille acceptable entre m'a dit original. Oui, en tout cas na remixé bino nyonso o besoin li baku malami revendre devant au poste TFR na bino ya koyoka édition na biso ya mukola lelo ya biso podcast etikali simate et qui ti bongo dans la district de Tchangu, précisément dans la commune ya Kalamu. Ah, toza vraiment zama tongé, donc toza vraiment la place des artistes na Victoire. Si vous voyez bien derrière moi, toza na statue, on est à Loboko, au maître Lyon, sala depuis 1990. Donc ah ouais, je crois bien ma ressortissant Nyonso. Il y a Kinshasa, il y a Kalamu. Ya kasa vous boza pemeni boyebi vraiment personne ndenge zaki malamu personne zaki na mabanga ezaki na fulu souciet mo ezaka awa mais chaque congo en tout cas coup de chapeau na ye et si kaza na saluer na musika et artiste à danger ndameke ko lobela artiste pour na place nde ba chinois ba yaka ba bongisi e mettre Liongo asaki statut depuis 1990 ti lelo ezaki pe bien mais tout le monde le comique à moi bon mais to kiti pendant pour ça découverte ya oté et ça juste deux passages toujours les qui là nande besoin mon mpanzi na ngai wana donc ko wana statut na ye kande besoin mon donc bangonde ba ikona makasi na musique na mboka na biso ya Congo. Merci beaucoup mais toza vraiment wana te toza vraiment na découverte te ya matonge soit ya victoire mais to kiti pona kolobela toujours makambo ezo pesa passe na ville à Kinshasa phénomène kidnapping et puis to meka muke ko toucher vie sociale ya koto bazo vivre ndenge nini to yoka parce que par-ci par-là bazo lobela lisolo dollar tozo ka dollar kuna donc mutu lelo na tona ye biloko e mati en tout cas ça ne va pas. C'est pour cela et to kiti awa na victoire poto parce que victoire eza sites oyo ezo sangisa tous les quarts. Hein? Donc, quand ils ont la commune, tous les 24 communes, ils ont bois commandé la victoire. Et la commune morote au quart nango et sangi na victoire. Ato lingo kende na Gombe, ato lingo kende na Njili, ato lingo kende na Kimbonseke, ato lingo kende wapi Kingasani. Ah, wana victoire. Aux ans, aux carte. La raison pour laquelle micro d'ambition et ambition podcast et kiti ah wana victoire pour na koyoka basango ezoleke la biso pour le moment na ville ya Kinshasa et na sima caméra toza bongo na Josué Mbungu babi mona muke na mangenge na les jeunes patrons ngala benge mikolo les jeunes patrons donc aou me bisika zalo to sala ke original abima bima ngenga et na pisi mote na ngana ba boss na ngana linga ya tega et boss live ya wana pourquoi pas monsieur Yannick sans oublier à Jacking babi onde caméraman na makasi na Yabiso podcast Londres donc il te compte à côté déjà pour que tu sois moi l'interview na bandeko. Merci beaucoup, à suivre. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa comment on Ibrahim. Pardon?
Comment on a Ibrahim? Papa Ibrahim, tout le monde a la place des artistes. Je ne sais pas, photographe, changeur de monnaie. Oui, on a un photographe à la place des artistes. Ok, Papa Ibrahim a un photographe à la place des artistes. Mais Papa Ibrahim, mais quand on a Bisso, on a un photographe vraiment ébélé. Pourquoi nous ébélé quand on a la place des artistes? Bon, normalement, place où ils ont place des artistes. Photographe, total peu photographe, tu peux avoir art. Il se peut tous avoir artistes. Parmi les artistes, il se peut tous avoir artistes. Tout comme Togoloba, musicien, artiste, peintre, il se peut tous avoir Katiwana. Si vous avez tous art, nabiso, moyenne image, et ça bon. Il y a un peu de place na bino awa. Tous abiso awa. Mais le mot au Senga est andé. Il faut qu'on améliore ça na biso pour qu'on améliore on se peut Senga. Tous a même moral na misé et culture et art. Moussa biso est Merci beaucoup Ndeko Ibrahim. Comme qui rebête l'isolo par rapport à souffrance autour d'une mboka. Souffrance est quoi si ma casse na ville à Kinshasa na RDC Mobimba. Il y a phénomène de kidnapping. Tout le monde a le RDC de comme une insécurité totale à cause de la kidnappeur. Parce que devient mi tout cas, moi to matana ketchezate, moi to matana esprit terresate, moi to kutu kolobate. Tout le monde a passé côté ma casse na ville à Kinshasa, tout le monde a dollar et chaud, to éviter mais quand tu as un commentaire m'ke sur makambo. Bon, question non reposer ba kidnappeur wana baza ba congolais ou bien baza ba to ya libanda ou bien za na ndeni. Comment ça fait Babilo wana et puis maram malamoro boy brisque malamoro et kidnappeur oh boy Babilo bon réseau et puis ti Babilo wana au moment où ça peine la sécurité na kachamboka hein tout ça j'espère tout ça ba commune yoso roulage na nzela za na justement pendant okangaso indeni et no kolandela pe ba makambo misusu impossible siko neza boy na minute kidnappeur auza pe courage ya oleka net dernièrement ba oto ko kanga bango a na station a bon n'habite e conseil ngalo lo baga eza ba renforcer ande sécurité suivi na mona ki awa tauto zaki na confinement ba bouclage ba no beta mamakasi so bouclage so système ya bouclage ezongi na mona ko doser ba makambana po kidnappeur aza mutu alibanda te kidnappeur aza nga congolais mutu no sala ngo siko avant na sala ngo ifo na zala pe na place moko boye o ezo pesa nga force wana ko sala eloko wana ka bo kutanga deja na mundu ko momonga na mundu kite deja bimi kidnappeur siko mundu wana no zuya ngo c'est-à-dire en place moko boye na ozo ngo c'est-à-dire mundu ko pona zo ngo soit na mikanda na ngo so bo samisinga botuni nga mundu ko zuya ngo il faut na la mikanda na ngo soit na zuya ngo place tel et ça bon longa o senga kaka basunga biso kaka na renfort donc renfort ya sécurité nanu sécurité ndeza makasi babetaka ba système ba bouclage donc contrôler za ne baba no contrôler ba keti awa o le gabo ko machango ezala donc combien de barrières kabilo kwa j'espère ko doser ba makambo o le gabo insécurité o zonga boye côté okulu na côté kidnappeur côté ko suka wapi et l'autre au senga ezande donc pas ça l'effort la police azala ve o nini pe roulage pe na nzela do ye kutunde eza facile pour kanga bango butu moy parce que ye 24 sur 24 heures au na nzela il faut baza vigila na nzela na ba mituka na pa olandela biloko wana. OK, merci beaucoup Papa Ibrahim. Hein? Okay. Et on est là qui maloba ya Papa Ibrahim tozo luka pe bande komisusu po ba biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso les artistes et si ka to mona ba artiste comédien artiste comédien ou artiste musicien tous les sorties bateau ba benga ba artiste sera kufi nde ba ra ko sia photo na awa na kombo na de naissance na date oyo ye akufaki nde sika tozo tambula pona ko luka bandeko bango. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa kombo nani?
Papa Jean, tout le monde a place des artistes, hein. Tu caméraman, photographe et tous nos passagers. Passager. Ok, merci beaucoup et tant que moi na mboka, toujours mes amis qui robeta li solo, il y a ma cambo juste dans la vie à Kinshasa, je peux ça passer na ba congolais nyonso. Et ça li cambo, il y a phénomène kidnapping. Donc ko kidnapper bato comme tellement makasi, ko dévier mituka, ko dévier ba moto, l'autre ba no banga catch mais le comme tine ba streeter, to yebite o me cambo qui mo ko pe sa vie na yo et puis vie sociale n'est comme lelo dollar n'est mati makasi. Tozo ba na suite même sous 24, même sous 25, même sous 26. N'habite ko loba nini et tant que moi na mboka. Oui, on a ngai likambo ezotala. Oui, likambo ezosalema ya koalize bato. Tanga na zota na zomona eza bato bazosala eza sabotage. Ya mibale en tant que aza mpe mosali ya Nzambe ngai na kosenga Kongo mobimba bana Kinshasa babanga te tozala kaka ntango moto azobima azala na makanisa mabe ke ntango nazokende mutu ko bakoalize ngai mwana Nzambe atambolaka bongo te. Ya mibale ke fo totelema mpo na mboka na biso bato bazokufa totali lobi mosusu akufi baye kotika ye liboso ya lopango na ye na kati ya mutu esali biso pasi mingi. Ifo nde tosambela mpe mpo na Nzambe nde aza likolo ntina ya président de la République. Ami bale ubi ya suka na koloba na likambo ya suka lobi oyo ezotala dola wana ezosenga ke tosambela ubi ata kosambela te ntango tozotala tozomona mpe na bamboka mosusu ya bapaya bato bazolela moni bato tozala bakambo bandeko na biso wana Gabon, Angola bato ebele bazolela crise eza partout siko mpo na ngai nazomona ifo totelema nanu totelema mpo na mokonzi ya mboka baprepare makambo ya bien eya ata na élection toyeba moyen ya koleka na élection toyeba ke na bambula ekoya tokozala nini mpona kosenga kaka tosambela kaka tokoba na suka. Merci beaucoup papa. Ok, en tout cas on a toujours koba mpona kozwa kaka toujours afi ya bandeko ya oyoka bango donc makambo ezosalama lelo na ville ya Kinshasa. Vie sociale comme tellement passé et puis makambo ya ko kidnapper o comme tellement trop biso to mona ke esili nango ok esili te kimi ngomo na landio ano kima micro artiste mais azo kima micro ngape na landi kaka kombo nani Comment la Peter? Papa Peter to moni na place des artistes hein et je crois photographe hein. Ah oui. Mais c'est quoi na moni bi photographe belé awa. Pourquoi vous prenez à la place des artistes? Bon, awa tozaka na ebele boete. Et le commissaire biso belé à commune. Mais en tant que artiste, on doit vendre tout ça la photo bisika artiste. Vous prenez la awa donc le roi vous êtes artiste hein. Vous prenez la place na bino. OK. OK d'accord mais et le que mimi biso awa eza phénomène joli kana ville à Kinshasa. NRDC je peux ça passer. Il y a phénomène kidnapping. Le ba kidnapper bato to mo bango mataba sprinter to bango mataba catch ba moto à cause de phénomène ou en tout cas je l'ai que la biso na ville à Kinshasa et puis vie sociale na biso to mo na dollar et asu na stabilité te le 25 24 26 toujours baté où iront nous mais quand on ça mon commentaire mon question makambo ils ont continué ba kangi ba baza boloko ba sa ba succès pe na boloko ba baza libanda ba sa pe ndenge na ba non ils ont silaté. C'est le problème. Et baza mitumba ba komisiko likolo ko mimona ko mikumisaka. Donc mutazo samba zo bisa magistrat qui na à l'aise te. Ya boma batu, ba maman na bango baza à l'aise. C'est que pour ya samba asa à l'aise. On comprend que mboko to vivre dans ndenge wa musique. Abisa magistrat qui na à l'aise te. Fa batika à l'aise na milimba batu aboma. Ba maman na bango batika à l'aise. Na ba parents na bango c'est baza à l'aise, est-ce que baza à l'aise? Oui ba ke mboko et tout même là on a ndenge mabe. Ok, merci beaucoup papa. Maintenant pour la licambotali sociale en mboka na biso. Stabilité dollar exacte. De le 24, 25, 26. Donc nous dans na tona e biloko mati to so batema commentaire sur ça. Bon, na ba biloko wana ngala ocholanda documentaire Katumbi awa. Oui. Tala bilanga, tala ba biloko wana, tala ba biloko ebele na kati ya bilanga. Mais siko bango nde babimisa baza souci ke
bakoma ba président lobi bakoma banani ko bilanga wana bakoki kokitela biso ba prix na ba biloko bazwaka wana te se bakosaka biso vomi ke tobengana bango bakende totikala biso moko eza ba trahison oyo ezoluka batrahiraka babimisa mokonzi ya mboka mabe me biso tokolemba ye te tant eza na ontopesi ye azala nano. Merci beaucoup papa et pour la paix tozokoba koluka bandeko et bandeko bameka ko s'exprimer tokobima na biso déjà na kati ya place des artistes mais yambona bima et tozaso na sangwa mawa oyo ekomelaki baartiste comédien bote kobungisa ndeko na bango na kombo ya Miraesa aza actrice oyo a travaillé trop aza na ba œuvre ebele ou asali vraiment na RDC en tout cas neti nga na souhaiter ba paix à son âme. Miraesa comédienne na makasi mitema na biso eza na rozoka mitema na biso eza na mawa makasi surtout neti nga na linga ko makasi Miraesa ainsi va la vie en tout cas molimo na yo epe manakima et na souhaiter ba sincère condoléances nanga na famille mobimba artistique o babungisi ndeko na bango grand actrice na kombo ya Miraesa donc mututu ayebi Miraesa mwasa makasi elombe netumba nyama netumba aute kotika biso déjà 4e jour lelo en tout cas molimo na ye epema na kimia wana sepela vraiment ko souhaiter ba condoléances wana awa na place des artistes yambo nabima na place ya ba artistes. Merci beaucoup et wana tozo bima na biso déjà pona toke ne pe ko luka ba interview to luka pe baninga msu libanda to meka ko sana bango interview to kutana pe na ba chauffeur to meka na ko interviewer bango pe ba musala ngo ekizo simba kaka ezo simba sute po lelo po to mona ba te bele ba banga na bango ba ta ba mituka surtout ba sprinter bazo banga na bango donc c'est pour cela to kitito yeba vraiment avis à moko simana mosusu. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Papa Kombonani. Kombonanga Antonio. Papa Antonio Tomonio chauffeur na kati ya mutuka et micro na biso kiti vraiment pona ko solo na bino mukie par rapport à makambo et je peux ça passe na ville à Kinshasa et phénomène kidnapping tomoni lelo bat bakomi ko banga o mata même mituka na obu no salela ba ketch ba okima ba sprinter ba okima liboso de ki ba ketch bo matate parce que ba kidnapper bato lelo tomoni komi ba sprinter mutu pena ba zui ba louer pena sprinter ba so pe ya bango to yebite bazo côte sa batu ba dévier batu nzela ba ke ba longoli ba organe ba keteka. En tout cas, des bonnes choses, ça passe dans la ville à Kinshasa. N'habite me conseiller moi commenter en est-ce que vous travaillez même dans malamu? N'engagez qui liboso, tu peux commencer à peine bampiaka. Bon, comment ça va piaka, mais tout ça va piaka, tara numéro comme ya cause ka makambo. Donc on pas été on travaille bien, comme quand on temps 17-18h, tout cas au coup de mal à l'aise. Et ça va quelque chose même. On bang donc avant que tu vas voir Kengela. C'est ça du ban bali au maternité. Donc, tout le monde passe toute la difficulté. Quand tu vas te voir, si tu vas et on t'aime longuement. Tu vas 15h, 18h, comme au milieu de côté. Tu vas mettre mon touka, tu vas comme on a au banga. À toi, ça la batte. Donc, il faut mettre on te monte dans maternité. Moi, c'est là qui moi tu batte. Si tu as des militaires. Est-ce que avec ces mesures qu'on a sous n'engagé Zalaki Libosoto, bon, ça n'en déni penza. C'est ça qu'on a non. Si on a un an qu'on a une difficulté, il faut que ça on a faut que ça pour pas toi. On a Mwengi na bino nemte komi moi passe. Passe na ndaka kabira. Tabeko koya mwengi donc et ko so ko na ndako. Est-ce que possible yokani déjà ba chauffeur pena bo certainement marche mobwe ou bien que le ministre de transport. Bon mais quand on les par rapport à makambo et comme les bino. Bon, dans le temps, le ministre de transport, dernièrement, tant de ça la grève, c'est comme dit les lots, l'eau, va se sur mon côté. Dernièrement, tout ça, la grève, pour le transport, c'est des grèves, mais sur mon côté, ça 10 jours, vous salatez, c'est ça, et c'est lui. Mais pour le transport, c'est ça qu'ils ont pour la tracasserie, il n'y a pas de tracasserie, non, tout pour il y a kidnappé. Donc, notre localité, que tout ça la guerre pour la débasser le barène. En tout cas, on va c'est la position. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes ni dans le gouvernement de cannabis. Le gouvernement va faire des mesures pour la camoufler les cas. Il faut des mesures dans le cas qui met en amboka. Merci beaucoup, papa.
Ouais, wana tozo baluka kaka koluka koyoka ba chauffeur toyoka bango toyeba pena pasi ezosalama na ville ya Kinshasa. Moni papa azopusana. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Mbuta. Pardon? Mbuta. Papa Mbuta tomoni o chauffeur peka ya mutuka. En tout cas, tout me consola moi mukie kaka ata pendant une minute. Du soleil je peux ça passe na ville à Kinshasa. Et na yebité ya phénomène kidnapping ou côté libiso na kata RDC surtout na ville à Kinshasa. Lelo bat ba mo ba ko banga romata catch, bat ba zo banga romata ba sprinter do bat ba banga mata mituka. Ba mo banga na bango parce que ba zo dévier batu ko ke ko longa ba aucun côté ka. Alors to yebité est-ce que musana bino ezaka su ndenge ezalaki malamu to ndenge? Bon, maman, na sepeli na moto no tuninga. En tout cas, musala ya suma be makasi. Surtout si on vient à 18h, 19h, na moto kakutu. Puis avant, mata fata la chauffeur, ata la receveur. Ce gars, balimi ça doit matate. Soit kuta moi bana passer moins belé peut-être na ko mata. Mais oh, bana mi bali baleki 3. Pose bato comme passe. Et ça problème na bisoté. Premier à l'État. L'État faut azonyo son charge. Sécurité et ça moqué. Maman, au moins la victoire. So y a 18h. Dans la policier ko kanga ba recevoir. Dans la policier, on a tout la policier pour le gouvernement na biso be miyibika ya victoire. La police est belé wa mais miyibi bazoyi baba mama kaka na rompo ya wana. Surtout la sécurité ni la police. La police madame baka ba recevoir. A PP baka ba recevoir. Sur la police on tina nini na mboko. 18h quand on a ata ko to linde ta pa ma wana rompo ba olongola yo. C'est pas miyibi. Mais la police est belée. Azo quand ba recevoir. Siko yeb sarai. Biso de to sala ba police ba bébé l'état ba sala ba police ba be ba box sa peuple. Police a rasima peuple mais le police a une peuple la musique. Vraiment pour l'insécurité na mboka, il faut l'état soit en charge. Soit biso te ba cause de ta couvre-feu à partir de 21h, on sale sili mudino ça va dans la ndako. Suis comme ça ba moni jeep pour ça ba mni comme moi ah ba tamabe. Mais lelo couvre-feu zate ba to Tu vas vexer na minezo ko kana kaka. Ko ça talango na obsa banda to ya ka festival comme passe. To komi kaka l'essentiel pour nous battre la musala. Aussi moi versement ba ton patron na moi mazout. Mambwengi Père ba comme okima biso parce que recevoir la to je sais que lelo azuite lobby. Allo na la li bien nzoto ya bete pour na okima parce que lobby azoke lokote. ça va payer passe. Le baby super comme na maman mo yelanga bana to ba te ba to par terre. Et ma belle sou pour na biso kotambuka passe. Na nyoso wana sikondi ngo ko bana gouvernement mboka. Non c'est pas gouvernement assumer sécurité. Il y a partout, il y a biloko, il y a nzeldo, il y a mituka disons, il y a mboka. Pour mboka le na ba kwemwe. Ata na buto mona ba jipe zolanda. Jipo o menga bato bo jipo le kalo liboso. Nini? So jipa ngo ba chapona bato. La série peut se comprendre bien so continuer kaka. Tracasser surtout ya jipe la buto et continuer comme moi était. Mais va pesa bino 10 jours après 10 jours ba lobé le roté. Non, ba pesa biso 10 jours té. Ceux qui ba yoka ki so ba pesa biso 10 jours. Poto zala ki grève. Ceux qui ba yoka ba ki la grève de 10 jours ba pesa biso té. Alors tato to mo ka ki ba 10 jours ba du jour là to bimagité, ne l'état arrêté pas to pas nécessaire. Non bon ba va zaka ba transport sili. Barula. Ko sanga pe déjà bon mais kana ko revendiquer sur droit na bino. Bana to lo ba ke loko na ba ba répondre biso. 10 jours donc c'est 10 jours d'attention biso to grève sous. Bana wana na l'état a tu répondre biso loté ba transport pe avant. Merci beaucoup profitez ko le bana moi le bana na gouvernement pour que pour la solution ma gouvernement penza pour l'insécurité. Insécurité à total ata kulu na neti ngine tinga. Avana na kingasani mama. Na ingasani la to tamlinga na yo. Ba ojana ba kangabiso na moyi. Na ko tsepenga masana nga bakangi na 5 heures azobima ya musala. Ba ojana bakangi. Siko ujana na mboko baza banani. L'état zoko ko charge ujana te. Côté ou demande bien mais en tout cas ba côté ba ujana oyo ujana. Ti lelo to lo balo ba ujana. Côté na biso na ingasani olekate na moye. 4 heures quand nous bozo bien boye ba ujana ndo kanga bato. Mais ba ujana buto jamais mona ba kanga ta ba kunu na te ka biso to obima. Beaucoup beaucoup ata ko to nda to kena so na mbongo te. Malamo ke nekata na 5000 ba transport. Lobi na to mwana iko zo mbongo na ndako. So ke na buto mama na ngai.
oza na moto bakangi bino oza na makolo bakangi bino donc insécurité eza totale na kati ya ville ya Kinshasa okutana kuluna tokana kutu kuluna okutana policier mabe okutana kuluna mabe kotina na vraiment insécurité à passe. Ok, merci beaucoup Papa Mbouta, merci beaucoup. En tout cas, on est ici intervention. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa comment nani? Comment on Didier? Papa Didier, tout le monde na parking, on habite là. Chauffeur ton nani? Là chauffeur. Papa Didier est chauffeur. Mais comme que ça commentaire, c'est ma camoufle les gars ville qui ça passe phénomène kidnapping. Le tout le monde comme que dévier ba mituka. Batmo banga bango matami tuka. Situation comme 18 ba balinga on suko matate. Ba hôtel ba splitter ba kozo enlever. Bayas bazo enlever baketi kutu koloba teti ma moto alors na ebité c'est musala bino zo kendega bien tondeni bon normalement musala ezo kende mais batu bakomi kokata kozonga ndaku mbangu pona panique kobanga mingi ezo pesa eso na ba client na biso bakomi panique makasi bazo paniquer mutako bima bien sima makambo baluki neto sengi na bakonzi balanda likamona ndenga malamu ko ezo pesa mabe na kati ya terrain versement ils ont reçu bien les deux acquis au stade donc ça les reçu bien bakambo ko matata mingi en tout cas bakondi batalika mo malamu sinon te niveau ils ont déjà musika eza mabe. Merci beaucoup papa Didier. Oui on a cette intervention pour chauffeur dès que je tamboula pe ko luka bande ko misusu to luka pe ba passager to meka ko sola moi mukien na ba. Merci beaucoup. Tomi pe chauffeur tout le monde est déjà na volant papa Tomi meka muki ko sala commentaire si makambo zo le ka passi na ville qui ça phénomène kidnapping tout le monde il le ba mo pango ma miti ko tu dis ne mutu na zamu nene mulai boy ndeko muna ka ba zo zo sima ate aba ko dévier biso na habité c'est bozo sala malamu to ko sala na bino et comme na moi décadence donc ça le neto ça liboso effectivement ba tupena ba ngombo banga ko matlami tuka. Donc, ce moment où tu as maté à Moutouka, on est dans la parking. Au moment où tu as tel bien, chauffeur, on a bien. On est dans la matin à Moutouka, on a tel gars, on a bien un transport à Mata. Mais si on a tel chauffeur, on a été à Matate. Et on a deux au Sarah Moussa. On est dans la libre. On s'est bien gâté. Il y a des côtés ma casse, maman. T'as un enfant de bois. Tout ça, il est dans la parking, on a fait la cuana. Dans un établissement, à tel gars, à Kenaï. Pour matin à Moutouka, il faut un chauffeur, on a un billet, pas bien à Matanare. À quitter un magasin, tant qu'on a un chauffeur, on a bien à chauffeur, on a bien à Moutouka. Attends, nous sommes perdre la parking 1 heure du temps. Si quand on a un embouteillage en Zéla, est-ce que c'est mis au Kangamakaka? Maman, effectivement, quand on n'a pas, c'est donc nécessaire à pas trop Zoma pour foutre les 30. Mais moi, ils n'ont rien. Moi, ils ont tout à vos hommes d'ennemis. Aux hommes d'ennemis. Vous vivre en déni. N'en pas surtout $, n'est comme sous du colo. Vous vivre en déni. Ça, ils n'ont sungio, le losi wanda, vous pouvez le plus n'ont sungio, aussi moi cook small bwende, et puis moi avantage peu, aussi même la matin mais la vallée. Ça bon peut-être en tout cas moi et là on fait pour les athées. Ni non beaucoup le ba pour un phénomène kidnapping par rapport à des promotions ça va mpiaka ni bolo ba na gouvernement. Mais là de golo ba l'état n'a ali mo konzanio sur l'état. L'état n'a ali mettre ya sécurité en boka. Tu vas poser à zéler belé là mais la autant quand tu vas faire ça va victoire c'est belé kuna. Mais poser à zéler là kanga ba chauffeur. On va gagner ba mais on tambola au faut gagner na bango. So ni quand même ta contrôle en zéla. Avant mutu atambola ba exi papa la solo ka kelete OK ba fanda ka wapi ba to mutu identité na mutu sika fanda ka ndenge zalaka. Mais donc on peut être makamose hôtel ou wapido ngape na comportement. Tu peux me bango ti ba ndundo ya so ti wapido to ko point l'été. Comment yo congolais ko ba mlingo congolais zo o chayembe lo kate bare ko sala misabilo kwa kacho kete salo akate ko teka ko sala ngoni hein mote ba to sono ba to ba ngasu ba to te il faut le tande a pété mi beko ba chapi na ba renforcer ba soda ba fa de ba policier pour ba chapi na secteur ba kasta mbuka biso pour comme ça on va ekita et diminuer. Merci beaucoup papa. OK. Et on appelle exact toujours ba chauffeur dès que tu otambula ko donc yo kapé avi bande ko misusu. Ouais. Moni pe bande ko musu kuna to meka pe ko pousse na pona osola na bango
kaka toujours na domaine etangi kidnapping. Donc tomoni papa na biso awa. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Pas Guillaume Man. Papa Guillaume Man, tomoni motocycliste. Papa Guillaume, sur le moment où il likambo je peux ça passe na ville à Kinshasa. Phénomène kidnapping. Le autre moment na même moto met ba ba matango. Surtout la poutou. Ba split ba ba matate, ba yes ba ba banga ba catch. Alors na ebité mi ko sala mo commenter ke sur makambo. Bon enlever ba tele kito. Problème on a fait l'état après ça la police m'a porté. Au moins bato na bazo utiliser mituka na ba moto. Mais la police a mituka te azape na ba moto te ndenge za kala. So l'état fait ça la police mituka ba circulaka. Ozoma soki la police azo circuler na ville. Bato na babanga. Babanga mwana moya sa peza mabeza te. Non la police au moins azala place moko problème so ya sami kuna azala moya ko komate. Ozoma na ko moto na ngate privé kwa kende ko intervenir musala à l'état ezalaka te. L'état pesa la police makoki moyen pour basala musala wana. Et puis bato wana ndenge bazokanga bango problème ezo se poser na kotika bango lisusu wana nde mabe tala era mubutu soki bakangi na likambo ndenge wana ntuka bakomona osute ezomona wana bato babanda kobanga babanda kosala mabe te nao ekomi lokola toza basango tozodirige mboka ondire basango mawa mboka badirige yango ndenge wana te il faut rigueur ezala okangi mutu ndenge wana ali bokondane mbala moko. Merci beaucoup papa. Bonjour papa. Papa kombo nani? Kombo na ngai Orome Mwamba. Papa Mwamba tomoni eti motocycliste. On est comme ça commentaire na makambo ndio ça passe. Na ville ya Kinshasa phénomène kidnapping. Nde bazo défier bato. Omona mutu super mata moto surtout na buto zo banga. Mituka kutu ki bakoma sa bampia kama makasi. Nde ba chauffeur auto loba. Alors mais comment ça même qui commentaire sur makambo. Merci madame. Makambo ezoleka na ville ya Kinshasa tozo comprendre te bo bamosusu bazoloba o bakiliminele bakuluna mo bantu bazosala makambo wana kuluna ayebi makambo ya kosala makambo wana te tozomona bantu na biso moyeba bazosala makambo wana bazobotola bantu bazosala makambo wana mais tozo comprendre makambo wana utu wapi tozokende wapi te yaye. Bon tozoyebisa mokonzi ya mboka ye moko atelema na gouvernement mobimba batala makambo oyo soki batelemi te seke tokoperdre bantu ebele. Merci beaucoup papa. Ok wana tozotambola koluka koyoka mpe mwa maloba epai ya bakambiste par rapport ya dollar ndenge yango ezokende. En tout cas babi to ezosute dollar ekomi instable. Tomoni mpe bandeko. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Papa boyi na ekopesa kombo. Malheureusement, papa tomeka moki kosolola sur makambo etali dollar. Mambo etali biso na ville ya Kinshasa ya demone kidnapping. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga papa Ntsela Ndombasi. Papa Ntsela Ndombasi tomoni mpe na Victor chauffeur to cambiste. Ngana chauffeur. Ok, merci beaucoup papa Ntsala. Meka moki kolobela tozo meka moki kolobela likambo sala pasi na ville ya Kinshasa. Ya domaine kidnapping. Ndenge bato bakomo banga komata mituka na bino. Je sais pas si bozo sala mnoka malamu. Bozo sa sous malamu te. Et puis likamba pas c'est ça que stabilité à dollar. Et ça sous malamu te. Nous na pe on a le 24, on a 25, on a 26. Tobite mekana ko sa commentaire si makambo. Mama makama dollar weza ba kozi ba yebi. Soko na nga kuti opona dollar vuma ko tout. To boka na biso fa to le dollar. Ko suma pesa mutu ka bo dollar. Ko sabo dollar, o futanda kuna dollar. Siko mbongo na biso moko siko faiza mo Bino bo zo na franc. Chuzo ka franc. Eza vraiment le pango yo ka dollar. Ko eza bo yo ka dollar. Vuma ba na biso ka franc, to le biso ka dollar. Pour ça la bien. Pour le domaine je peux ça passe na ville à Kinshasa. Phénomène kidnapping. Na ebite bo sa ndeni, bo sa ka malamu tote. Bon, to sa pele malamu te. Pour nini? On fa ko na camion fata tananu. Ce que esprit simbi amati. Ce esprit be boy akomata te. Donc comment ça ce qu'on a passe? Ni na ngoko lo bana nyoswa. Bon, nous sera gouvernement a bon ça biso ka.
Merci beaucoup, Tchofa. Ok, on a trouvé le ba kambiste mususu. Ko le capé ba kambiste mususu ba me capé muke ko solo là. Makamba dollar en tout cas je peux ça passe. Bonjour papa nanga. Bonjour. Papa kombo nani? Gilles. Pardon? Gilles Awaz. Ah Gilles Awaz to moni yo pe ka kambiste hein. Oui, en tout cas to solo mo muke na demain je peux ça passe. Na ville à Kinshasa, papa on te kidnapper bateau, phénomène kidnapping. Et puis tout le monde a $3. Vie sociale comme tellement difficile. Dollar le 24, le 25, le 26. Stabilité dollar exacté. Mais quand on reçoit un commentaire sur ça. Ah. Ce dollar a stable, il va Konzambo, il va changer, il va Konzambo. On est venu ça que dollar et mata fry. Tout dans le salaté. Maintenant, je ne sais pas tant qu'il y a tombé, c'était changeur de monnaie. Ni dans le gouvernement par rapport à il y a non stabilité, il y a dollar. Moi, bien on sait le gouvernement, on sait la banque centrale, pas maintenant pour injecter dollars dans le marché comme ça et ça qui est bien d'avoir franc. Sans cela, la solution est exacte. Parce que je dois appliquer ma mesure contre le dollar, tout le monde n'est pas angolais, pour la suite à dollar. Donc, banque centrale a ce dollar à injecter dans le marché et bien d'avoir franc. Comme ça, rareté tant que franc comme rare. Les francs aux valeurs dollar et comment ce dollar est belé dans leur offre et demande de ce franc est belé dollar est arrangé et matara ma case donc la minute au franc est belé dans le marché chico bien pour ça les francs est diminué ton dé c'est ça que non mon est la stable mon attends sur notre sala boto sala bien té tous les banaté pour nous matara pour tout comprendre tout la libre tout sur la mito sur notre n'attend mon bout sera kala tout comprendre donc vraiment à me relander la peine avant ça mon est la stable. Bon, stabilité. Merci beaucoup. Bon, pour l'année, phénomène kidnapping, je peux ça passe dans Mboka. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui ont place vous avez aussi la musala? Bon, phénomène kidnapping, tout ça, quand on va tout le monde dans les médias, c'est vraiment la réunion à vision na quand on est ça. Et puis, ça peut le coup tapé à trop na kati. Le coup tapé à trop na kati. Ça phénomène réel et ça, mais na milieu na vision rien. Tout le monde est en rang. C'est moi flou, hein? Ouais. Ça m'a mon flou, la vérité pena ming na kati. Merci beaucoup le grand cambiste. Tout le monde peut pas nous peut ça. Bonjour. Comment bonani? Comment on a l'homme d'État? L'homme d'État. Ouais. Ah bon? L'homme d'État. La monnaie de bossa machine était DJ Tondeni. On a dit détenir aussi ça moi machine. Ah d'accord. Là. Non stable à dollar Tondeni. Na habité za maramunini stabilité à dollar été. Tokemba 28 000. Hein? So bino walikolo ba première classe wana ba omona ba dollar biso na se botonyo kwama. Kata ba dollar socialo. To souffrir fort. I dollar mupi kwa fambo ya tabino moro. Hein? Gouvernement onde ninyo. Ba omona to ba omona te. Acha loi. Dollar qui tati nonande na to bank. Donc na to bank nonande mais libana 28 000. Donc si le na banque ezara 92. Si le na banque to soke ba futo na to nonande mais libana 28 000. Mais OK futa ndako na dollar. Na kuna franc ba oboya kana dollar donc so lengo pesa na franc pesa na to 230 000 francs si qu'on a nyo so na nini lengo ko le na gouvernement mboka na biso en tout cas gouvernement ça malukonde 2 félicitations na premier ministre pour la musala osala na Fachi Beton félicitations mais to senga na bino ota na mambo social pour na biso ba peuple oyo to ibige boya lisusu pour boluka ba voye pa na biso mais bota na social na biso dollar nanu dollar ekita franc na biso suna valeur te monnaie étrangère comme dominer monnaie na biso mboka a propreté donc batala nini wana dollar ki te tina nonande wana to sa doko na bango. OK, merci beaucoup papa. Merci beaucoup maman. Merci. Ouais, wana tozo koba kaka. Tozo koba pour nous ba interview ya bandeko. Bonjour papa. Kombo nani? Hein? Ah, papa Lingane ba caméra te. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Kombo Alain. Papa Alain to moni na Victor a on invité. Aux la mesa awa to awa. Non, ça mesa te. On passager. OK, papa ça na passager zo leka.
tomeka moke kobeta lisolo sur domaine oyo ezopesa mpasi na ville ya Kinshasa ya phénomène kidnapping nde bazokidnappe bato nayebi te mwa commentaire no moke epuis vie sociale toyota dollar kuna eza stable te 24 25 26 27 bamisu babi 28 toyebi te ekisi ye aloba pas de problème wana totambola koluka bato misusu ok merci misusu. Bonjour papa. Vous avez combien de personnes? Oui. Bonjour. Papa comment on Comment monsieur? Papa c'est ok. Na papa te kuna bazopekisa ye kaka na ebite se pona nini papa? Tomeka mki kolobela domaine ezopesa pasi na ville ya Kinshasa. Lelo ville ya Kinshasa ekoti pasi na domaine kidnapping. Na ebite tant que citoyen du pays mwana mboka. Comme domaine kidnapping, phénomène kidnapping. Ne bazo enlever bato ko ba organe koteka. Na ebite moi commentaire muke sur ça. Ah d'accord, na utine mwana na eka so na ba photo na bakino ne bada. Ah d'accord. Donc kino yeyo hein. To mo information kaka. Mais par rapport là comme on a Clinton. En tout cas, il peut s'habituer passe vraiment pour toujours comprendre, toujours vivre na passe ça ma casse. Toujours le moyen de me débrouiller au salaire tant de laisser moi famille quand on fout une dame pour sali boyer quand même to bunda bunda mais comme monsieur ozobima on a boy dollar et mati on koto yo batu bantenga na batu on koto kuna mun passe ballon qui n'a pas ba taxi bis mais comme mutu pas ma taxi comme passe betinga la chauffeur à moto bon mais ma moto on me passe il faut qu'on de là yo convaincre na bandenga nyonso donc en tout cas l'état de la solution hein pour moi vivre en sécurité makasi sécurité za makasi ya makasi eloko kana ngai bisaka ba kondisa biso yango wana tous en peine amour ezate donc haine l'équipe trop donc amour ezate donc kutala muninga bo moyo sunga ye komi ko banga kaka o sunga ne mutu mabe mais bongo te en tout cas to sengi benaka ya amour ekotana na mitema baninga na biso nyonso bandeko na nyonso. OK pour la stabilité à dollar ni nango ko loba na ko faire stabilité à dollar eza par rapport to éviter par rapport to ba économie na biso ya mboka ndenge nini ba makama bongo bon waza ba dossier politique ngane singa na zala nga politique mais alukela biso so ba réduire notre dollar to ko ba peine vie moko prenable mutu so vivre bien quand même ozuma un 10 francs boke na wenze so mepe mo loko olena baninga na yo olena famille ozana kimia. OK merci beaucoup Ndeko. Ouais wana ezalaki Ndeko répondre to pe bandeko misusu to monde ba papa na biso awa to meka pe muke ko sola na bango sur makambo. Bonjour papa. Bonjour. Pas kombonani. Pas cham. Papa to monde okana mesi na bité combiste ozoteka awa tonde. C'était l'appareil. Oteka appareil merci beaucoup. To meka muke ko sola sur makambo zo pe sa passe na RDC na Kinshasa awa domaine kidnapping. Bazo kidnapper bato par-ci par-là pour se organe ko kendo teka. N'habitez moi commentaire sur ça et puis tout le monde a $3 et ça stabilité 24 25 26 27 même sur 28 alors mais quand ça mon commentaire c'est makambo maman la ngai to ala kati ya Congo mais maman to vivre to mon la sur maman déjà sous clarté donc na ebe runa rolo baté to komi population moko le roi ye bakangi biso singa na kingo batie biso na chaîne de to vivre $3 ozomona kambisa zotia na to na endenga lingeli est-ce que mboka ngoto za na l'état ou bete l'état azate ou bete to na biso ka bana mo ke ticket batika biso ka na se ya mukilo soit que to souffrant les a propriété donc ce qui l'état pena zali ya solo faut l'état be ala sama donc papa sola na ndaku ce qui ndaku zotambola bete mutadikisha ndaku za papa ya butu ya moi bakotala papa bakotala mwana te bakotala mama te batala ne non papa donc papa mekana pour la solution likambo bato zo souffrir makasi ya to tika non bena ba je ba blague souffrance za makasi le mite so ba konsango ba mona ga ubete ba mona raté to zo sala pour to game on a nyonso na nini ngo ko loba na gouvernement mboka et pour le gouvernement la biso ce qui le to lobi ka ke to boy na biso dollar wana to kufa pete tout le monde est loco yo et même change na mboka ezande yango so lelo to boyi yango to zala kaka to liaka mo na biso moto pesa ngo valeur esili
Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alfred Grasse. Ndeko Alfred Grasse, tout le monde est na victoire awa. N'habite aux hôtels, toujours les canaux. Oui, natera na victoire awa. Ndeko aux hôtels na victoire. Mais comme qui est hôtel, c'est pas la même chose. Il y a des podcasts ainsi que partout dans le monde. Et na makambo je peux ça passe na RDC na ville Kinshasa. Phénomène kidnapping. Et le kidnapping ba ninga bande ko na biso. Que l'on va organe ko kendo teka. Na bito me conseil moi que commentaire sur ça. Et puis moi commentaire pour la stabilité à dollar. Dollar tout le monde a 24, 25, 26, 27 donc ils ont balaté. Moi commentaire sur ça. Bon, à mon avis, on a ma camion, c'est ce que Manamboka Oyo, Bakuluna, Bakidnapper et tout et autres. C'est pas que non, on a fait ça pour raison. Mais, Madame Soubato, ça la peut passer l'équipe à casse. Mon devis est comme compliqué. Collier est comme compliqué. Monnaie n'a pas monnaie locale, les autres sont en valeur. Aussi, nous avons un Congolais à sali pour américain, misère à boy. On a fréquenté des pays belés en Afrique. Mais j'ai jamais vécu un pays où un dollar coûte 1000 francs. Non. J'étais en Angola, un dollar vaut 40 000 francs. 40 000 kwanza. À l'époque, c'était 15 000, aujourd'hui, c'est 40 000. Mais pourquoi aujourd'hui, dans notre pays, un dollar vaut 3 000 francs? Pourtant, le ministre de l'économie a promis que non, à juin, 1 dollar et aux en valeur, il y a 1000 francs. L'autre commune à juin, 1 dollar est commis 3 000 francs. Ce n'est pas possible. Ni n'y a pas de dans ma campagne. Ni n'y a pas de Congolais qui sali pour te mériter bilo wabu. Le lo bakulu na bazo iba. C'est que poser bakulu na bakiso ba peso ba même réponse on a nazo pesa. C'est l'équipe en casse. Misal les attendent aux obika. Bon, on a vu ce mot les en valeur. Le lot sont à 500 francs. T'as j à pas ma oyo. Pour mélanger. Pourtant, dans d'autres pays africains, bah, j aux établissements de 10, 50 ou bien 100. Mais n'importe même si tu as 500 francs, tu peux pas prendre un j. Pour un iniboué. Ouf, mais on a ça dans le gouvernement par rapport à Macambo. En tout cas, le gouvernement a vu cette et la vu ce Macambo. Parce que le gouvernement n'a pas ce gouvernement congolais incompétent, vraiment incompétent, parce que niveau de comme il est les sous normalité, les sous normalité. Na Congo et le qui t'a tika la jamais que le qui tient mataka quand on dit na dollar on va 78, 80, 97, 100, le lot comme OK na 300 000 na 100 dollars. C'est possible. Gouvernement n'a pas bango bazana makoki pe ba capacité nyonso. Ce sont eux qui ont de mots à dire. To voter bango to pesi bango bava. La place to bango bazala le biso mu to sal po bazala ana. Na yango toza ko singa na bango batela biso makampo. Bazong c'est biso stabilité dollar. Ko za na 10 dollars le lot. Ezo valoir 20 000. Le be OK boy comme valoir 30 000. Le bi kuna donc mbongo na biso na valeur te. Stabilité zate. Talandet awa. Au moins na ba komi 10 dollars na 27 000 francs. So qui kuna okutango 29 000. So qui kuna okutango 30 000. Pour nini boy, pour ni stabilité zate. Ministre de l'économie Moussala Nenini. On dirait mboka mbimbo on dirait bakonzi bazate. Ce za théâtre te batela biso makambo oyo. Normal, c'est pas possible. Mboka ezo ke na kokufa. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. OK. Et on a toujours qui de la biso. Pour continuer koluka. Bandeko, bameka pe mukiko sa mo intervention. Bonjour Yaya. Toi na passe awa tozo kokali soute ki chasse peli moto rekomi na 27. Tozo kokate to ana posa dollar ekita tozo kende wapi ki chasse peli moto awa pe bazo ya ko benga na biso 1500 3000 tozo kokate tozo to ana posa dollar ekita. OK, merci beaucoup. Donc, il y a se présenter, vu que place c'est le qui m'a cassé donc a bandika ko attaquer mbala mako de chouette. Bandaka ko futa na tobika na balabala. Alors misa to sa to ko kalisute. Quand ta pomme ezaki 78 000, les to ke soma na 87 000. Na gagné combien? Yo zoteka na franc menda kuna dollar. Kuna dollar. Bazo petra biso biloko na dollar, même so oteka na franc congolais. En tout cas président penza ameka na ko bunda pona likambo yo.
ameka kobunda ndenge azobunda na makambo nyonso ameka kobunda mpo na dola loto mposa dola mpenza etikala fixe ndenge ezalaka kala toyebi te so tokima awa tozonga ata na bamboka mpe toyebi te toza bakinois de naissance toyebi mboka te tokende ndeni tokesa ndeni tosima bilanga bakongo tolembi atuka preza mpenza azosala na ye ameka na kobundaka koto mpo na dola donc dola moye te toyebi te so tolala na babalabala mpo tolembi biso baveve toza lisungi te nde nde nazobeta na boye ne osombi na cher bon ayo matisi te na matisi te na teka ndeni oyo ezalaka 500 francs ekomi 600 oyo ezalaka 6 ekomi 700 oyo 1300 te 1500 nga mpe na matisi mpo nakoka kozwa ata mwa difference soki bango bakokitisa nga mpe nazongisa bilo ndenge ezalaki en tout cas mama bomeka na koloba tolembi nakoki kose présente te so nazalaka wapi so nani don nakomi na suka na mo nde na osala te nga veve société bafutaka baveve ezaki nasepeli en tout cas nde botamboli boye okoma na gouvernement basunga biso. Merci beaucoup maman et tout le monde maman en tout cas à se plaindre hein, par rapport à Moussa na oyo azosala au moins à $3 kuna batie 27 côté Moussa batie 25 côté Moussa batie 24 et 500 donc une stabilité à dollar exacte yango bandeko bazolela bakambiste bazolela en tout cas bakitisela bango dollar babi nyonso wana ezaka makambo ya bakonzi nde bayebi makambo oyo ndenge ezokendela wironu bapapa bamama bazozwa salaire na bango na franc congolais mais bandako bafuta na dollar sikoso papa azwaka na ye peut-être 400 000 mais futaka ndako ya $100 omoni te ntongo babimisa déjà kosomba to mosu akosomba to mosu na 300 000 $100 aosuka wapi po 100 000 aotikaka nango eza $20 soki $35 aosala nango nini père de famille vraiment yango bandeko bazolela dollar ekita epuis batelema mpe makambo oyo etali kidnapping babi phénomène kidnapping nde ezopesa pasi epai ya peuple congolais. Bonjour papa. Bonjour maman. Moi nalandi yo hein. Ouais, olandi ngana bonjour. Mako Kimirai. La Kimioko na yema maman le ba. Bonjour papa. Bonjour maman. C'est comme bonani. Yannick Kapungu. Papa Yannick, tout le monde est pour Victor. On habite aux autres canayoto. Chopper esprit de vie. Chopper. C'est tout esprit de vie. C'est tout esprit de vie. Pas comme un problème sérieux. Les gens ont un phénomène, ils ont ça passe na RDC na Kinshasa, phénomène kidnapping. Bah mi tout connaît bien, n'habite ça va bien. Tout ça sous bien puisque bah comme il faut dévier pas tout. Na épité sur bah mi tout kango wapi. Bah comment pas on m'a mis tout comme c'est tout esprit de vie. Non, non, esprit de vie. Dans la logo, non, les gens mentionné le numéro de bus. Le qui n'a pas monté. Non, bus on écoute pour recevoir les clients tout. Bus on doit gagner bango pour bus on doit donc les bus numéro pour les transfert les bus récupérer les clients ñoo soana. L'assurance de l'esprit de vie. Les clients doivent faut même matériel esprit de vie pour tali numéro bus. Et puis non, on comment là, tu es pas les payer en terrain. Parce que bino pendant qui ba mon pile na so ba sala te wana do bino ne ba récupérer ba masolo na ba aussi ba ngonyo so ba client ko fa na biso donc effectivement please na ba ngwengi na wana zanga te wana secret vraiment alors que pour baninga bandeko no banchofa commentaire nyoko ça si pona bango parce que bazolela koto bozo seka me kuna bandeko bazolela na bite nino ko lo basisa makambo wana bon eza bango mo ba mikoti na makambo wana bon liala moko ifinisa malala nyonso bango mo ba mikoti si ba kamana na bandima ikosala ba je wana na mituka na bango siko baza mal répété tu vois na minute ekomi bongo donc mingi walo beza te bango nde baluka isusu ba mi bongisa po ba bimana makambo wana mama boni bis nanga etondi fona kende. Merci beaucoup. En tout cas papa meki koloba meki ko pesa pe moi déclaration na ye et puis bis na etondi ake na ye et nalandi oka lisusu bonjour. Bonjour. Akimi nga mela bwili ye kaka kombo nani? Non, kombo nanga Ali. Ndeko Ali? Oui. Ok, ntomoni ozoteka no hein? Ok, ndeko Ali azoteka na Victoire awa. To meka mki kolobela phénomène etali kidnapping hein. Nde bazo kidnapper bandeko na so ba congolais et so pesa pasi et puis stabilité à dollar. Kuna 27, kuna 25, kuna 26 to yebite. Mais là on sa moi commentaire. Maintenant pour na biso to comprendre te so ezani. Awa mutu na mutu akomi to nae. Siko
toyeba te mboka ngo badirige biso lolenge nini so tokei na ville mosu akomi to na ye toye mosu akomi to na ye eza bao bachange na 25 bamosu 26 bamosu 27 mais finalement tokokomprendre te soki eza nini bino moko nde toyebi te so bango mpe batala tv parce que tolobaka du jour au jour toyebi te so mpe bango batalaka tv ya tolembi na biso totiki na biso to bandomona yango ka nde eleka bon ya koloba eza lisu te. Merci beaucoup de kabida salembi na ye sikondi nango koloba na gouvernement non ya koloba eza nango mais batalaka biso nde te tolobaka déjà de toloba mais assuré oke baotala yo. Oui, merci soki bakotalanga bien sûr mais kobongisela biso mwa makambo oyo ezoleka na mboka na biso parce que tomwa makambo ekomoleka biso ezalaki nango to nango ya kokita mais décret ekomomatela eza vraiment bien te toza mpe baresponsable tofutela bandako tofutela na dollar mais décret bamontango emata lelo ofuti ndenge mosulu be ofuti ndenge mosulu bikuna ekomombre biso makasi batela biso na likambo toyebaka kosala. Merci beaucoup ndeko, merci beaucoup et wana tozozwa bandeko misusu tomoni mpe ndeko yeyo bonjour ndeko avant oyo bafoka bianta avant le bafoka bianta $5,000 si wana eza problème te mais loba na liboso kombo nani James. Ok papa James tomoni on a victoire nayebi toza no passager tozosala koto azwa transport mais yebi phénomène ezoleka na ville ya Kinshasa nde bazokidnappe bato ça no mwa commentaire sur ça basani nde bazolongola biloko ya kati koke oteka yo ozotrouve yango ndeni est ce que eza normal to eza normal te les juges point tika sa makambo ndenge oyo bango baosala nakende nazwa nango transport. Merci beaucoup ndeko James alobi ne juge point totika bango basala makambo na bango oyo bazosala ya leki akesone transport. Merci beaucoup donc bokomprendre kaka mingi oloba eza te ndenge kaka baposte na biso balobaka mise moni mato eyoki donc mingi oloba eza te. Oui tochite déjà en tout cas édition na biso ya mokolo lelo ekomi na suka commentaire mingi otia eza te. Je crois que bosili kolanda ndenge bandeko passager chauffeur combiste basili kodéclarer pour na likambo tali phénomène kidnapping ainsi que makambo ezoleka ya to ya dollar eza stable te donc bapesi badolars na bango bandeko baleli édition na biso ekomi nango vraiment na suka na remercie bino nyonso bozokili baku malamu ya kovanda devant aposte télévision na bino mpona kolanda édition na biso ya mokolo ya lelo et na remercie baposte na nga nyonso oyo nalinga mingi ndenge na baki lelo mabanga eza mpenza te donc mabanga eza te bocomprendre mpenza mingi oloba eza te mise moni matoi eyoki nasepela makasi so Josué abendi caméra sike tokomi na suka mais bobosana te kosabone bosabone massivement bosabone bozanga te kolike bozanga te kokommente bozanga te kopartage et puis toza na besoin ya bageme na bino toza ya bacorrection na bino toza na besoin ya bacritique na bino nde ekosala to avancer na mosala. Bye bye. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima
matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te